Bayike bana mboka batata bamama bandeko bolingo mbote na bino jambo eno betwabu sanga yuabu mbote na ben na yena lombangu pona kosolola masolo oyo etali diaspora congolaise ya Afrique du Sud ezala baye bavandi na Western Cape, Mada City, Cape Town, ezala baye bavandi na kati ya Johannesburg, ezala baye bavandi na Durban, partout na kati ya Afrique du Sud oyo ezali diaspora congolaise na epoto solola bayike bana mboka masolo ekotambola bien te. Désordre ezali mingi na kati ya diaspora congolaise na ba domaine nyonso tu. Nazo bandana na domaine na biso média. Média na kati ya Afrique du Sud ekoti toyiboyi. Bien sûr na kati ya musala na biso tozana ba professionnel de média. Bato bazali formé na kati ya musala yango. Batangela yango yango ne musala na bango. Neti ba journaliste d'investigation Patrick Chimanga Tata Mayangani mwana mama Christine Kalanga patron pe fondateur ya maison média Mayangani télévision na baike bana mboka mususu na boy kotanga kombo poso na tangi kombo erekoleka télévision ezali ngonga tozali pe na batu oyo batangela musala oyo te me baya koya mais bazaka na cadre ya communication tozobenga bango pe ka média neti bandeko na biso basala na ba TikTok ba TikToker, ba TikTokers, même na YouTube, même na Facebook, n'importe quelle plateforme. Alors, esengeli bo respecter musala oyo. Musala oyo ezali métier noble. Eza ndenge ba docteur basalaka. Eza ndenge ba soda, ba policier, eza musala ya ke muto atangeli yango, asilisi pe awo mosala yango na fierté nyonso tu. Mais tomoni mafinga ekoti trop na kati ya media. Nazo beta mbela na baike bana mboka ya Jobour précisément mwana mboka Jenny la Charmante mbote bisika ozali na mwana mboka molakisi mwana nkasi ya Yezu mbote bisika ozali toyebi ete biso média tozo travailler na ba affaire cela veut dire ba businessman namoni mwana mboka Jenny la Charmante asilaki na kozwa mutuka ko ute pa ya moko ba affaire ba businessman na kati ya communauté congolaise Afrique du Sud na kotanga kombo te po na lie te facture ekoti nanu te eloko pe nanu ekoti te na caisse mais soki eloko ekoti na kotanga kombo mais Jenny la Charmante bravo félicitations azwaki mwa mutuka mais namoni pe kote ya mwana nkasi ya Yezu molakisi aza pe na affaire oyo asutenaka na kotanga kombo te po nanu na lie te facture ekoti te tozo sala musala pour na plaisir te loisir te kubasadilanga kubadilanga qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel mais nazo comprendre te maintenant qu'est-ce qui se passe entre molakisi na Jenny la Charmante bomo finga na mabe bozo finga na bokatisi mindelo oui toza na polémique moko loyale et rozala yo ozo soutenir affaire Songolo ye ozo soutenir affaire Pakala mais na cadre ya concurrence loyale yo lobeli masolo oyo ko soutenir asalaka affaire asalaka yo pe lobeli aye bosuki wana mais ce qui est grave na moni Jenny la Charmante na molakisi mona nkasi ya Yezu bazo finga na tina bilamba bazo finga na basalite bazo finga na biloko bosoto oyo vraiment na ko répéter ngo te pona respect pe honnêteté intellectuelle en tant que moi na mama Kalanga journaliste d'investigation. Alors na zui ba appel ko uta par-ci par-là na ba mikili ya poto na continent d'Amérique, d'Europe, d'Océanie, d'Afrique pourquoi pas pona koloba mes journaliste d'investigation, professeur aba journaliste nyoso tout ya Afrique du Sud. Oboy kende sala mokili na yo. Yo muto kangi to sindi flambeau media na kati ya Afrique du Sud, pe libanda Afrique du Sud. Mais oko tika Jenny la Charmante na molakisi bako finga na boye biloko bosoto, biloko salite pona nini. Yango na ena lombango pona obeta sete. S'il vous plaît, botika biloko wana Jenny la Charmante avec molakisi mona nkasi ya Yezu boza bandeko. Boza ba pire. Oui, na kati ya musala mutu na mutu akozala na kote na ye. Kubasadilanga kubadilanga di. Mais boyeba ko mesurer ba polémique na bino ezala vraiment na cadre professionnalisme pe na kati ya musala bosenga na bolimbisi na lingili lisusu koka makambo wana te nga lokola professeur ba journaliste nyonso tu ya Afrique du Sud mwana mama Kalanga na ye na beti sete na sima ko beta sete nanga
s'il vous plaît bayike bana mboka bandeko na ngai boyokelanga poso boyokelinga te na kwa na fimbu di na idéologie ya Zakle bababa se dit fimbu na ofia ko labino mais na ofia ko labino siko na média na bana otuna bino ba diplôme puisque soki bo continuer bozolinga bo salir média. Alors média ça boulot moko noble oyo senga professionnalisme et puis respect envers each other et puis kubasadilanga kubadilanga na kiti na Cape Town bayike bana mboka batata ba mama bandeko bolingo toza na kati ya Mada City di Cape Town na kati ya Cape Town toza na ba affaire mais ba affaire bazo solola te nazoyoka muyandos mais muyandos vraiment journaliste d'investigation azoli ete vraiment muyandos balobi homme d'affaires businessman na kati ya Mada City Cape Town na kati ya Afrique du Sud mais ozoleisa te namoni ndeko na ngai Ormani azosolola mabe bazokanga ye na bafaute ba français belé aibi ko défendre te mais sikoyo journaliste d'investigation aolobela muyandos ndenge nini po facture nano ekoti te bazoloba muyandos amuto mbongo mais est-ce que biso to confirmer que muyandos amuto mbongo nalobi te ka amuto mbongo te mais nana confirmer te po facture nano ekoti te salaire pe nano ye te salaire na cadre bulodi kubasadilanga kubadilanga